Voilà, nous sommes là. Hein, together, on est ensemble, là, pas de souci. Merci beaucoup, super coucou à tous les fanatiques de cette émission. Partout vous nous suivez, partout vous êtes, je vous salue. Je vous fais des gros coucous. Merci pour la fidélité dans cette émission et la confiance renouvelée. En tout cas, à moi, Bettima, c'est votre présentatrice préférée. Je vous aime beaucoup, mes amis, ladies and gentlemen. Mesdames, demoiselles et messieurs, salutations déjà à la joie de Pichou Nalim National depuis Paris et salutations à l'ingénieur Dave Moubama. Coucou à ma fille chérie Joyce Davline. Coucou à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, la fille de la porte Léopold Mutombo Kalombo. Je pense aussi à Champion Kayembe depuis Kenya. En tout cas, hello, my bro, my big bro, Champion Kayembe depuis Kenya. Voilà. Aujourd'hui, je reçois Dr Ahmed. Nous allons parler d'un nouveau sujet, donc d'un sujet très important et très intéressant même. Nous allons parler sur les infections. Tout le bélamingi makamboitali ba infection. Ils en ont combien de sortes d'infections et infection et cause kanini nanzoto ya muntu. Et en plus de cela, ba cause infectieuse à nini, na ba conséquences nango. Nous allons en parler dans cette émission avec le docteur Ahmed. Ouaza mieux placé à expliquer bino bande kuboso landa biso et le numéro qui est affiché c'est le numéro de notre invité docteur Ahmed. Anytime so bobengi azaka toujours free. Donc so bobengi bokozwae boko solo là par rapport ya makambo ezotungisa yo maladie na yo qui s'ezali docteur Ahmed Azawana. Voilà. Bonjour docteur. Oui, bonjour maman Betty. Bonne santé. Oui, santé bien Angola Nzambe. Voilà, to yeux sous une émission, car on est une émission to le la santé, la santé n'a pas de prix, la santé est primordiale. Le lot to le bela mingi li kambotali infection. Expliquez nous bande bodo na biso infection ezanini. Bon, infection eza ba maladie moko oyo ezali tozana ba infection oyaka transmissible ezana ba infection mususu oyo ezoya na bilamba na nzoto na mai tozo sukola ba vase tozo salela donc eza ba maladie moko oyo ezoya po na ko détruire nzoto ya mobali pe nzoto ya mwasi. Donc ba infection eza ebele eza na ba type ya ba infection ebele o tokolobela ngo lelo awa bandeko bakolanda biso bakozwa temps ya ko comprendre ba type ya ba infection et na ba conséquences nango. Voilà. Mais quand on peut expliquer il y a combien de sortes d'infections ou combien de types? Oui, bah infection ezali na ba type ebele, il y a des infections lokola blénorragie, staphylocoque, syphilis, infection urinaire, infection respiratoire, infection toza tellement na ba infection ebele, mais à chaque infection ezana ba cause nango et na ba manifestation nango oyo et se manifestaka na nzoto ya mobali to ya mwasi. Donc yango nde na ko lukana répondre tona limboli la bandeko bayeba tango koyeba ke eloko bo esali eza infection bonde esali ngai po aluka moye ya kozwa kistango na lombango ole atikango et c'est kola pour lobe détruire et détruire nzoto na ye. Voilà. En tout cas bandeko boso comprendre je pense yozo la nabiso aux apé na problème ou infection. Rapidement, ben un numéro est affiché. Docteur Azawana a expliqué yo qui signe nos kokiko salé là pour que et bon mayo infection aux alobiko. Docteur Ahmed au PC biso ba type ya infection ou ba sorte ya ba infection. Maintenant expliquer ba cause nango et ou tarana wapi et disons ba conséquence ni ya infection na nzoto ya mwana mobali to na nzoto ya mwana mwasi ezalaka nini. OK. Conséquence oyo cause nanu ya infection ezanene. Deko mobali oyo azo soigner ba sipne bien te et azo salela ba toilette pe ezali mal soigné, douche eza mal soigné. Lorsque a concevoir infection et infection continue nzoto na ye. Directement infection wana et comment sexuellement transmissible.
na moment relation sexuelle akoki kopesa partenaire na ye o aza na ye akoki kopesa pe infection wana et même que ndeko mwasi soki azo utiliser babiloko na ye bien te soki azwi infection ekosala ke a transmettre yango epa moto oyo azo vivre na ye donc infection ezoya bongo ezoya na babiloko tozosalela et donc ekoti na nzoto ekomi sexuellement transmissible maintenant baconséquence nango epa bandeko mibali eza nini lorsque infection ekoti na nzoto ya mobali ekomi kodétruire bahormone bandi kobebisa bahormone na ye ezo affaiblir yango ezo détruire yango lobi ekoki koprovoke leke non et provoquer oligospermie soit azoospermie c'est-à-dire baspermatozoïde na ye ebebi d'office tant que tozo baspermatozoïde ebebi ke mobali akomi stérile moya pesa mwasi zemi ekozala te et ndeko mosusu ndeko mobali mosusu komona ke infection ntango ezokoma chronique ekomi kosala ke akomi oli na place asuba masuba akomi kosuba bapi akomi kosuba bapi et sali ye bapota ndeko mosusu oyebisa oke non nazosuba soki nasubi na suka nazosentir chaleur moko na niveau ya sexe na nga nazosentir chaleur mosusu ayebisa nazosentir pilipili mosusu ayebisa nazosentir pasi mosusu ayebisa namoni pembeni wana esali barouge batescrile nazokango moto nazokango chaleur c'est-à-dire infection ezodétruire mosusu omonaki bapota ebandi koaparate bapota ekomi kozokisa comme syphilis donc soki ekomi chronique ekomi kolongola mutu baposo bapota wana ekomi kosaleki na akomi na bapota na partie intime na ye donc akomi na bapota esaliki ndeko mobali akomi na difficulté même ya kosuba même ya nini ko donc na epa bandeko mobali mpe eza moko ya bacause oyo ekozaka prostate parce que prostate ntango recevoir infection ekosala ke prostate ezwi volume esali inflammation ya prostate esali ke prostate wana evimbi ekomi na infection na kati e moto akomi na problème masuki eza nango ebele mais ntango kotindika yango na pression ezosukele kaka pembeni ezokende mosika ti kuna ekoki kobloke mpe masubi ekomi kokende babutu soit ekati kobima eza conséquence oyo ya bainfection bozobatela donc infection eza maladie moko moto akoki kobatela yango te ezala mwasi to mobali akoki kobatela yango te mpo baconséquence yango eza grave bongo lorsque ekomi si oke non déranger prostate na yo ecomplike yo yebaki suka nango okufa et soki mpe esali ke no bandi kosuba bapi yebaki ezopolisa kuna na kati suka nango okufa et soki mpe ebebisi bahormone na yo suka nango okufaka sa mwana mpe aza te okufika bongo ndeko alobi oyo infection ebikaka te ata omeli bakisa mundele ata omeli bakisa bokoko ebikaka te mutu azalaka na infection na nzoto eza vrai to eza archi faux bon eza na bainfection oyo mutu azalaka nango eza na bainfection mutu mpe akozala nango te eza na bainfection mosusu eza très important na nzoto ya mutu selon ndenge nzambe akela mutu mais infection oyo eza maladi oyo ye na nzoto ya mutu eza infection ebikaka soki okende nango na traitement mundele esimbi te parce que traitement mundele nga alobaka surtout mpona bainfection nalobaka eza bacalmant donc bazocalme infection na yo mpo ke babateri wana ese développe te mais na traitement traditionnel tozosoigne yango mpo ke ekende libela soki ezongeli yo c'est-à-dire que non mutu oyo vivaka na ye azwaki soin te soki azwi soin okomonaki problème wana ekozala te docteur expliquez-nous mwana mwasi aza na infection to mwana mobali aza na infection bakosalela traitement ndenge nini est-ce que baza na traitement moko to mutu na mutu aza na traitement na ye donc mpona bandeko basi infection soki ekoti epa ndeko mwasi premièrement mpo ayeba yango aoyeba déjà na bacomplication bacycle na ye donc date ya cycle na ye ekomi koperturbe ekomi kochanger badate eza lisusu bien te ntango ezokoma makasi au fur et à mesure ezose développer ezosalaki komi komona baperte blanche ekomi kobima ebele e bando omona yango ebandi kobimisa baodere moko ya bien te ekomi kobimisa baodere moko ya bien te e na kote ya urine omona soki asubi abando osenti mpe badouleur surtout eyaka bango na baventre azosenti baventre pasi à tout moment azosenti baventre pasi et en plus de cela ezoprovoke ke non akomana problème à concevoir et tant que ezokoma makasi wana ekoki koprovoke frigidité c'est-à-dire mwasi aza na ndako ya libala soki aza na relation sexuelle na mobali azosentir ata sentiment moko te pourquoi akomi na problème ya frigidité ezoya na nzela ya infection et ekoki koprovoke mpe eboti nyoka kakao eboti bamiome soit bafibrome eza toujours barésultat ya
il y a une infection. Traitement non. Oui. Donc traitement entre mobile na moi aussi et ça traitement mon côté que non même au mobile ya kozwa même au moins ça kozwa non moi ça na ba kan de belé na nzoto o ça la même oui na zana kisi oyo ya poussière. OK. Voilà. Kisi ya poussière na kombo ya Arariro ezali pona bandeko mibali. Arariro. OK. Arariro. Ah, qui sont donc kombo la makasi c'est qui se fait dans makasi. Oui. Donc bandeko mibali ba osala ngo na ti osala ngo na ti azo melango na ti mo bana bandeko basi basala ngo na maya moto siko ndeko mwasi ba kosalela na oyo ya suppositoire, c'est-à-dire bandeko bakango na trou vaginal ezo sala ke tango azo melakisi oyo akobando bakana ebenda ba mai wana salite andomo ba mai moko salite ezobima donc ezosukola appareil génital na ye ezobimisa ba infection wana nyonso libanda. De comment si auzwa kisi ya poussière Arariro mususu au melango na eau tiède ouais na eau tiède mais combien de jours ça lango pendant 5 jours pendant 5 jours azobaka na pendant 5 jours azomela ezo sala ke soigner malamu akomi bien. Maintenant avant de faire kopese kisi wana il faut na yeba infection et cause nini. Est-ce que et ça li que non et détruire ba hormone na ye a comme la complication ya ba cycle na ye ou comment so qui non tant non ye ba bongo ndeko sala que non tant non tinda ba kisi infection na zo tinda pe ba kisi ko sala que non parce que ne comme ko sala ezo nga normal pour que so qui azanda kolbala aiba na ko concevoir concevoir na koyeba pe soki esali ke non et provoquer que abimi ba pota soit ba mbuma moko iso apparaître parce que ba infection lokola ba syphilis c'est pas bandeko basi au monde ba mbuma moko iso apparaître na ba niveau ya sexe na ye ezo sala ba pota soit ezo sala ba mikusa moko bo ezo sentir ko ka ko supporter soka kwanzi et sali pota et sali ba pota donc wana na ko sali les savon na pommade tango zo sukola as doit appliquer pommade pour que boma ba mbuma wana nyonso wana. Donc yango est très important mutu il faut avoir numéro à bengi to sali ndeti bandeko bazali banda on sala consultation par téléphone soit ake asali ses examen résultat wana a capturer ngo atindeli ngango na WhatsApp na tangi yango nokoyeba ndenge ni nokopesa ekisi oza approprié na ka wana pour que azwa soin na ye. Donc numéro nangi ezali plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138. Donc a bengi ngai a posé kanaye et na koyeba quel type d'infection ou ezotungisa ye parce que infection lokola syphilis ou bien staphylocoque les infections moko ezwaka na peau au mona ke bandeko surtout ndeko aza pembe nda oyeba ki aza na infection na parce que ekataka au mona ba pota moko ba trace a pote ça na peau au mona kati lokwa ba makila ba rouge to makile kangami mais ndeko aza na peau ya mwindo donc moye ayebeza tando kaka mikusa moko na peau na niveau peau eza infection ou eza na kati wana donc to pesa kis et ke koti na ba makila et soigner makila na ye a ozonga normal. Donc ndé to lo ba raison na ba infection à peau na ba infection makila. Les infections sous ces na peau sous ces na makila donc yango docteur Ahmed asala ka savon sali pommade pour na peau donc infection ça et apparaître libanda il faut retraiter ngo libanda ou ya kati il faut retraiter na kati donc on peut savoir qui c'est pour que tango yokota na kati soigner makila et o ya peau et bomi ba infection ou na peau pour que mutu azala malamu azala génété parce que infection lelo ce qui est commis chronique et ça la ba bloco moko boy comme yo soni devant bat ozo sentir ba démangeaison moko boy ya niveau moko ali sécurité il faut kwanza ka kozo luko kwanza mutu amona ka mutu zo kwanza surtout mingi ba bandeko basi o bazo comme na ba problème manduta pourquoi infection ya peau ezo sala ke non alati elamba o ekangi ye tango a transpirer mutoki wana ekangami na peau siko tango ki alata ke elamba o serré et provoquer mukusa omona ke a kwanza ka likolo ya elamba tango zo kwanza likolo elamba ezo sala ke ba infection wana ezo sitike ba trace wana loblobe botie banduta ekomi ebele. Oui, ça là qui non bandeko ba comment souffrir nango. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur Ahmed. C'est bien expliqué. Hein. J'ose croire que bandeko bazo landabiso bazo comprendre très bien. Et salutations à Staïdi Benecha, Madame Bakadi, la maman na Voltaïel, hein, moi na mère. En tout cas, coucou à vous. Et docteur Olobi et l'oromosa très important. Pendant traitement, il y a infection entre papa et maman. Est-ce que na tawana
et cause un moyen il y a cause ça le rapport sexuel to moyen cause à la tête pour que balanda traitement na bango comme il se doit pour que soit guérison à la fin. Normalement il faut arrêter non parce que les anango ya jour mingi 5 jours seulement. Donc pendant 5 jours on va supporter pour que na fin nango ba ke ba salisi contrôle ba yeba infection bango mibale soki et pas nani silinio so et pas nani et résister. Or et pas nanga ba kisi nanga na pesaka e chouakate parce que na eza eloko moko o na bandi nango bomwa na tina koli nango na yebi vraiment musala o makasi donc tant na tindi kisi nanga e chouakate mais na lingaka beaucoup plus mutu tant azui traitement nanga na fin ya traitement akindo passer contrôle bandeko baza libanda bandeko baza awa nga moko na yebisaka bango na fin ya traitement ya ko passer contrôle na za la cirque non mutu o bandeko za traitement pa nanga azui solution ya problème na ye parce que nous avons embêté, nous avons une expérience à soigner bateau, mais nous avons que c'est récent. Moi, nous avons mususu à jouer qui se met et s'imbité. Donc, tant qu'on sali contrôle le non infection na local qui se mususu na pesi parce que mutu mususu ndeti na mundeleza ka mutu mususu akobika na aspirine mutu mususu abiki na dolarène donc mususu ameli dolarène et s'imbité a pesa aspirine na biki donc ndenge zalaka ça dépend ya ba organisme ya bandeko yango docteur Ahmed azaka bandeko bazali banda soka zotindela bango ki satinda traitement complet donc c'est-à-dire na tindi traitement complet au mutu tonga azozwa ki si vu que na landelaka soka meli ki si bolobi o esalinga boye na bi que façon o esali wana ezake ki swana elingi nzoto na été donc directement na ebise kata wana zo msusu wana donc yango la tindaka bakisi complet bandeko baza awa bakisi na yo za rapena ba effet secondaire oui ba to mona bakisi ya mundele. Bon, ça dépend, il y a organisme mutu mususu boa akukomela boa yebiso non docteur na kokati temps na meli ki na sanzi c'est-à-dire estomac na ye et koki ki swana te et koki santé soka za awa na kobenga ye na changer kis mais bandeko bazali banda na tinda ba kis no so dd hein na tinda ka dd parce que soka meli oyo et ça les fait mon côté c'est qu'il faut continuer ngoti na suka oyo wana mswana a garder ngo to komela na tonga meli pe na pourquoi. Merci docteur Ahmed. La joie Amadou Pichou na moté mes papa aimé, ma grande sœur bisous, ma grande depuis Paris. Hein, donc la joie Amadou Pichou na mtasimbara fondation Betima Sengo en tout cas. I love you so much my dear. Donc bisous, merci beaucoup. Bientôt tous ceux qui ont chuté. Docteur Ahmed, tu le bénis plus sur infection. Les lots vraiment bande kubozo landa biso. Partout Bozali, numéro s'affiché anytime docteur Azalaka free donc Azalaka est libre, sera disponible sur Bengue na WhatsApp na appel normal au Kozwaye au Yena centre au Kozwaye même aux en apoto aux en maison batine de l'obakisi et kokoma docteur Ahmed Poto Kabwana infection p et kozaka que mobala za sous puissante to moba des arènes sous ba faiblesse sexuelle éjaculation précoce. Oui. Oui, tant que la lobby déjà que infectieuse au bébé ça hormone, c'est-à-dire hormone ou les alibas spermatozoïdes. Lorsque le spermatozoïde est bébé est commis léger et commis comme précoce. Au monde mobile la comme éjaculation précoce. Yango docteur Ahmed Asala qui si lokola ou force. Ou force ou les apôts na kosala que mobile azonga na force na ye ya makasi azonga na force bien. Na sali qui si a aqua a wika plutôt pour na spermatozoïde a wika pour na spermatozoïde et ça la que non et botisi spermatozoïde après avoir cause arariro et soukoli appareil génital na pesio a wika oyo et botisi spermatozoïde ne commis et belé et na pesio ou force pour donc sa force na yo ozonga na force non ndenge zalaki et ça te que non o banda ko kinda koza ba stimulant wana pour que et ça la que non na moment relation sexuelle que c'est pelisi maman mais commis après wana ozongi na lisusu impuissance soit ozongi na faiblesse sexuelle. Donc docteur Ahmed a repéré ce qui ici au commis bien aux ongles naturels. Aux ongles naturels. Donc bande comme sous parce que hémorroïde peut ézoaka infection. Donc ba opé ce qui ici est traité après na copé so mu katika oyo ezali pona bande ko bazana problème hémorroïde. Apé suyango est traité hémorroïde na yo est traité mu kongo na yo aux ongles makasi ezala mosto mobile aux ongles makasi pour
ozala bien na ndako libala no ezala bien parce que lelo soko oza na ba problème wana na côté wana ya oza makasi te oza boye na li conjugal na oyeba ke mama obima libanda papa obima libanda to luka te ke non mutu moko boye tosala engagement moko mpona vie mobimba mais oyo kalobi ke non aotriche yo mpona nini yo na ndako ozokoka te yo na ndako ozalaka bien te bakisi eza wana mpona bandeko basi mpona bandeko mibali mpo ke ozwa solution obatela libala no malamu yaya libala eza pasi bandeko mosusu ntango yo ozwi yango na facilité bandeko mosusu bazokende kosala nango bagene na 40 jours 40 nuit mpo baluka yango donc soki ozwi yango batela yango ntango malade ekoti docteur Ahmed aza wana mpona kopesa kisi mpo ebatela libala na yo ozala malamu. Voilà. Docteur Ahmed, kisi yango ezalaka quantité nini mpo na émission oyo tosalaki la fois passée motu moko alobi kaka mwa kisi moke wana nde mpe moto akozwa yango lobiko nayebi te soki bango bakanisaka otindele bokalo mobimba okotindele bokalo mobimba to ezalaka mwa quantité moko boye ezalaka déjà voilà soki naopesa kisi ya 5 jours c'est-à-dire ando melango lutu moko donc na tia 5 cuillères na chassé na malage moko na sala mke na tiango wana donc ando soa lutu moko parce que lelo ba qualifier ka biso no ba médecin traditionnel bazala kana dose yango wana tangu na tie kolanda taille ya kisite kolanda taille parce que efficacité ya kisi yango nde eza très important eza te que na peso bidon 5 litres mais efficacité eza mke donc on peso kisimo ya mke o eza efficacité ya makasi na peso ba dose nango yo kolanda taille wana te que non kisana mke obi kisanga bobo non la taille ne fait pas l'homme. Donc, qui c'est Ezawana pour nous couper sa solution. Exactement, de l'eau bidon 5 litres. La nande lobiko. Donc, ata pomade amukie boye karande bomona pomade iba oyo. Soka ko utilisango ozuna o lobiko. Kota la te pomade wana eza mukie te kara lobiko nde mutu. Et ça très important. Docteur Ahmed, pour finir, une autre question. Il y a téléspectateurs, il y a passion moro karapaz en apoto à komela kinga à la narabe émission auto sala vraiment mingi azana problème oyo azo kutana nango na kati ya santé nae pendant ba rapport sexuel entre yena mwasi nae asala mingi ba gaz na sima azana de komobali donc ye kutu nyonso ba gaz kaka nde bimaka wana peza maladie to na ebite eza infection hémorroïde je sais pas mais quand on coupe ça nous réponse pour de comme sous pas kokoza la peut intéresser nango. Oui, on est allé hémorroïde, c'est-à-dire à comme hémorroïde à kati et comme makasi. Et comme makasi. Hémorroïde interne, hein? Et ça li et comme makasi ça li que non. Et bandi ko provoquer scopo et comme libanda et fongoli anis na ye comme sco moi mnene yango sco andosa ne ba gaz tout le temps mutabongo so ka toilette au mona awasa ba toilette moko lokola ba tofina lokola ba tofina mais ndeko siko azai parce que be moro de kozaka ba blo bele mutumso au mona azosa la toilette lokola ba nyanta ba msusu azosa la toilette makila donc eza hémorroïde de mutezo déranger de komobali au niveau zo kende wana il faut aluka solution nango plus rapide parce que ce qui a tika ngo bongo ekoya ko causer que ekomi ko bima libanda tant ekomi ko bima libanda ekokoma na difficulté makasi pour que aeba ko kozala mobali lisusu na ndako pour provoquer impuissance sexuelle. Voilà, merci beaucoup. Je pense on deko yoki réponse hein. Docteur Apesio réponse donc welisa lobiko na yo. Hein, welisa lobiko c'est bien bon ko somba ba mapango kotonga ozana poto kuna osalaka kayu banda tongo tipo quoi 24 heures sur 24 ozalaka na kayu. Eza mabete ko luka mbongo mais traité pe santé na yo eza vraiment malamu docteur alobi luka vraiment lobiko eza hémorroïde interne donc ça la rapide vraiment aux abakisi na yo pour que causer vraiment impuissant sexualité donc comme impuissanté hein? Donc je pense au comprendre. Merci docteur, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier message, rappelez le numéro de téléphone et puis centre ezawa puis pour na bandeko bazana kin et bandeko libanda pour na uzobakisi bakoyi osala ndengeni. Ok, bandeko baza libanda to baza awa balingi babenganga bakobenga na plus 243 89 97 78 138 donc plus 243 89 97 78 138. Cabinet awa eza na Lemba Foire na avenue Lubefu numéro 17. Lemba Foire avenue Lubefu numéro 17 juste en face à ça de Matamou de Jova. Cabinet zawana de konyon so ernyo soya orokutanga wana na zawana.
Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Qui c'est belé bozo mona oignon so qui c'est infection. Merci beaucoup. Donc soko bengi na numéro est affiché. Docteur Ahmed Azawana pona bino okoso qui si oyo et sengeli pona bokono na yo. Merci beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama. Merci beaucoup à la joie Amado Pichuna l'hymne national et merci beaucoup à champion Kayembe Noko Yabana Machenda depuis Kenya et merci beaucoup donc coucou à ma maman chérie, notre maman Cathy Bakissa, Staïd Benesha, Benito DiCaprio Balobi, Yann photo. Merci à toute ma famille, je vous adore, je vous aime beaucoup. Bisous à ma fille Joyce Davlin. On se retrouve déjà à la prochaine. Abonnez-vous massivement sur Libanga TV, Canal Future One et Africa Promo 243 TV. Vous ne serez jamais dessus. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. À plus.